Quoi? Faut la taille à moi, mon bal. Voilà. Et c'est quelle a ta chaussure? Ah non. Azui. Quelle a ta chaussure? Azui. À ta vie claire, Azui wapi. Ah. Mutane longonde, onde muta alala na tonas na izi na shimboki. Obosanit Andelendoba achaka foto na yekuna Andelendoba mission na bango kweta na mabachaka sara Andelendoba bafinga kamatika songo Andelendoba epo bango batala bafinge ngambi Andelendoba sara to la lakisi bango kya komaka Andelendoba 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 tabanda YouTube papa na bango Andelendoba. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci, jouer libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne mon corps. Sarah la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarah la TV. Vous avez un contrat en Aïe. Merci à vous. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité Saratola TV, balobi chaîne à Makambo. Chaîne où est le baka vérité, chaîne où est la rabino actualité penda OK mon kilezélaka. En tout cas, dans l'émission na biso ya Zip Zap, le lo na zanga monte na plateau. Na ozala pe na deux personnes te na plateau et nazana batu. Nazap nana batu, nazana Patrick Ngambe, nazana grand frère nanga Matika Songo, le journaliste à Mwindu. Babi ya nanga moko na betela ke tolo kwa mwana mayele et na bango to komeka vraiment ko sola makambo etali actualité o ezolekana na koki kopesa bino ba précision te parce que boyebi réseaux sociaux ezopela moto na minute oyo eza sujet ya maestro Fabregas, mon artiste préféré quand na lobaye na bino l'autre fois nazara na ba artiste na nga o na lingaka bango déjà na pona donc eza pe na masolo ya ndeko na biso Matika Songo. En tout cas, sans plus tarder, je dis un grand merci à Batounian Stubo Soutenanga et surtout à mon équipe technique, ingénieur 15 Bassel derrière la caméra, Paul Moukendi derrière la caméra parce que l'autre c'est des caméras et Nabosanité bon dérive, bon c'est que y a les designers, il y a chaîne Nabiso Saratola et puis pourquoi pas na papa Diego Milito l'artiste, mon mari, mon époux.
L'homme selon mon cœur. Bambote na en place aux Ali, bambote na ba vrai nanga. Maman Gina Amatou motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Amélia Moueba motema ya Orlando Domingos. Et un grand merci na Jenny Beta Industriel. Moi c'est Pembe. Sans plus tarder Montréal, ceux qui vraiment besoin même langage nanga bo fungo la plateau. Etiqueta, 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 na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza awa il est makambi maman Nicole Malonga telemi wana ni malata sula milaite anabuaka na ngatai maman Nicole Malonga makambi na kama kilo mkusi ça complexe una solinga mezi nyoso linga solinga ekokayo kota papa nebiso Yasika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femmes, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. A présenté ba invité nanga. Je crois bomoni nana Patrick Ngambe, nana Matika Songo. Ouais. Garçon têtu. Patrick Ngambe, bonjour. Bonjour na Sarah tout et puis bonjour na tout la Sarah tout la TV. On est là vraiment, on est là donc je vous love quoi. L'homme têtu. Ah ouais. Matika Songo. Je m'excuse. Bonjour, bonsoir. Na bandeko surtout téléspectateurs. Au la biso na Sarah tout la TV en tout cas. Mbote na bino nyonso picho pacho sotali konko na Norvège. Merimbate, Aimé Bidosha, Autoroute, et puis sans oublier Aimé Boubé Boussa Kialo, c'est puis na Bosan TV Nangai, Jean-Pierre Ntaka, Lutako, dans Jean-Pierre Ntaka Lutako, vient depuis Babela, na peso mbote ya yongo. Merci beaucoup Matika Songo. Je profite de dire Napé ça va bon séjour na maestro Fabro, bon retour au pays bon en tout cas. Nzamba zalanayo. Fraîchement de Bela. Toto zane kala minta ngai. Ah OK, bon na petit kuna. Patrick Ngambe tozalaki wana et puis sans oublier Maggie la verte. Maggie la verte depuis Angleterre, de longues jambes fumées teintées n'imsao AVC. Safi Kayumba, je te salue aussi. Matika Songo, ok, non gauche droite te. To lundi ba émission et salamaki ebele. Mais la raison a plus na émission ya maestro Fabro et ba propos nae, ba exemple nae o ya pesaki na kombo ya Ken Piana ezana batu o bazo mériter ba carte maboma na réseaux sociaux. Et koyoka exemple o Fabrigas maestro pesaki et tout qui motema ya Ken Piana. Selon yo, analyse d'inoko sala na ba carte batama boma o maestro Fabro alobaki alobela ki liboma ya ndenge nini. Na profité na pesa mon ami Diego Milito ba bon séjour nae to ba bonjour nae na palais place Aza bo excuser ba bon séjour to ba bonjour nae na palais place Azali déjà samedi toza na bandal wana
pour na coach déjà poids place à répéter au moins répéter wana toza wana samedi boya et puis dimanche fara ngana sur le plateau. Bon pour na répondre à la question, non, je pense qu'on a déjà tout dit. On avait donné notre carte, tu peux ça qui te remettre les cartes na il y a bakiol et tu vas comprendre vraiment na batu, tu vois. Na je m'excuse na batu ni so va comprendre que le monsieur vraiment azakelol. OK. Vraiment il est fou yango moni ce que zo solo na mutalibo makolko comme le roi était pour boza net pas maboma mibale da faut like ça que yoza liboma ngaza mutu normal yaza anormal ngaza normal. Donc ma carte je pense que na pesa qui carte à vaccination na na pesa qui na carte na ya maboma oyo ko akotambola partout ce qu'a présenté yango mutarobo ya tarozana. En tout cas, merci Mathieu Olobi bien. Mais kolandisa bande ko belé pe o basali ba émission à propos ya marambo etali carte. Tolanda ki pe émission wana présentement ngamo mnalanda ki émission wana ya déplique alobi soki Fabrigas Arobenga Ken Piana liboma c'est que yé pas à liboma parce que y a les capé na micro ya Ken Piana. Mutaliboma ba le karana émission na été parce qu'aza liboma. Na ebité impression na yo est-ce que bozo a prouvé que Ken Piana zo mérite aux carte batama boma. Ken Piana mérite toujours de prendre ça parce que ngala le biboy. Lit nangai déjà contre les anti-valeurs. Okay. Cela veut dire que les chroniqueurs, tous les journalistes, au bazar tout le temps pour manquer d'artistes musiciens. Donc on va s'élever, il y a 4 ans de Maramboana, 4 ans de Mourajuana, et si la nano po, tout l'andela nano, vous montez sur la norme, il y a une mission, Moutayambi, faut batalaye. C'est ça. Moutasali, faut batalaye. Ça fait que Moutapas fingi, botalier, mais Moutasali l'aura bien botalier. Na yango na lobiboy. Ba polémique à artiste musicien ba salango bango moko biso to kotango te biso soki to poser ba question za ba mabete mais ko yesko yo mutu ko leka ko finga ndeza mabe poser nos questions na yo ya polémique tout ça là tout ce que tu veux mais chroniqueur a ko finga sur artiste ba salama kamna bango ndenge za que musique na biso et c'est vraiment polémique mais biso o toza censé il y a promouvoir culture na biso ko bimisango libanda ko tombola drapeau ya Congo. Donc on doit respecter les artistes musiciens. Merci beaucoup na pesio moi pose mukie Patrick Ngambe. Bonne santé. Ouais, ça va tout là. Dieu fait grâce. Patrick Ngambe posa parmi ba chroniqueurs. Et Fabrigas Abengi ba chroniqueur et belé faut ba zo ba carte à maboma. Est-ce que vous posez d'accord parmi biso nde to sara musala na biso ezana bateau ke bazo mériter photo pia bango ba carte ma boma. Bon, ndeka matika songa utulo ba en fait musicien so ba ndé ba dikisa entre bango ba musicien. Wana Italie biso te. Italie biso ba en fait ba chroniqueur tout ça. En fait, nga analyse na rosala na émission na tagi ya maestro. Mais j'ai quoi appeler ça exemple. Par rapport à la question zoya izozonga. Mais après ça il va tourner question pour na ken ken écoute na landa kete po il va passer carte ya mabon. Il y a exemple appeler ça qui OK. Ils étaient qu'il a le bien on dirait qu'il faut passer carte ya batama boma. Il exemple mo ya pesa qui. Mais l'exemple na wana les tout moni frère Nebiso Aleki a démarré parce que c'est un frère à moi. Na maramulanga ya kotelanga. Bakanga moyiba ba audio awa azaki na pour soutenir. Te Patrick Ngambe koko makuwa na te poza moyiba ba audio. Nazo pesa exemple. To bakanga nga moyiba ba audio. Teka ba audio fort. Ah, yoki ingana lingake po andimaka. Te mendima te Ngambe. Tiko confirme so yo tout uzana nga ba yokasekeza mamba so. Eindi. Tiko ko et il dit très sérieux continue. Il n'y a pas pesika na cas d'exemple ka. Non, on a pour na taquiner. À soutenir une affaire. OK. Donc après ce que tu vas traiter, il a dit non. Mutna batunaye. Ouais. Parce que na mona pe kay na batunaye ba sangani penza. Ouais. So yazaka nanga bon se metiki poani. Oko ticket. Donc na ya na soutenir rien. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, merci beaucoup Patrick Ngambe. Donc tu comprends déjà pour soutenir frère na yo Matika Songo. To ça hypocrisie te so mutaza mutu na yo, faut soutenir na penza yango wana na zoloba. Et Matika Songo, merci beaucoup d'engue ozo répondre vraiment ba question très bien.
Et à part émission, il y a Maestro Fabro. Total qui ba retour, il y a ba émission, surtout deuxième émission. Réponse il y a Ken Piana. A traité Fabregas des gorilles. O ezakana mbongo ya 50 000 Zaïre. A fingi Fabregas ka leki na tout so batie bango mbale ya leki na succès. Ya on appelle na yeki ka na émission na yebisa ki azelo ni chiffonné. Azelo ni mikolo comme on a mais c'est les chiffonnés. Mais c'est les chiffonnés. Mais c'est très sale. Mais c'est les chiffonnés. Un homme très sale. Oh. Donc à ta boxeur il y a pas ma propriété à n'angoté. Cela veut dire que tant on est au salabongo, il faut mitala. Aza comment? Dans Mikolo ka comme mais c'est les chiffonnés. Mais c'est les chiffonnés. De Ken Piana. Ah. Mais c'est les chiffonnés Ken Piana. En tout cas, vous comprenez comment c'est que c'est Ken Piana, mais c'est les chiffonnés. Donc, mais c'est moi elongi za kaki, elongi flou. Ok. Donc aza flou. À mon on a bien dit. Parce que aux autres différencier dans mon taza clair. Mais quand même il y a répondant que aza responsable. Mais naïb ça qui est moi responsable, on a qui responsabilité ça veut dire quoi? À quel cas on a dictionnaire. À quel cas on a dictionnaire. Responsable, Sarah Tolosa responsable, Patrick Ngambaza responsable, ma caméra même Baba responsable. Toi, soit tu as commis la bisouango. Ouais, soit tu as commis la bisouango, voilà. Mais c'est les chiffonnés. Après, ça c'est explication responsable. Ok, c'est bisou vraiment responsable. Maintenant, on a ban à R. Nicolo, tu as l'ingaka bing koko makaka. Donc, au moni Sarah Tola, tout se voilé, bouzo bekomo le kato. Ouais. Les lots au bateau, là, ba musicien, ba Fabregas. Fali Poupa, musicien au Congo. Ça la fierté à Congo Libanda. Ouais. Les lots musiciens, ma culture, on a biso très haut. Vraiment. Musica. C'est à féliciter. Donc les lots commis okende bo tuna okutena mutuma oui parce que je suis congolais, le pays des Fabregas, des Yamado. Côté sur le pays des Fali, le pays des Koffi Olomide, Congo. Donc ça veut dire que ba musicien ndi basala makambwana et que moi liboso culture na biso zoteka malibanda trop yango na biso moko olie to bongisa biso moko le to appuyer to accompagner bango mais biso moko kaka to boma bango c'est ça biso moko kaka to tchaba polémique mo inutile entre eux biso moko to ba songi vana na kinga na vana na Patrick ebité ona kuna tonga kiwa donc yango na ça doit cesser. Maintenant là, IGF. Ngai. IGF ndeyo. Matika Songo. Vice-président IGF. Donc IGF est là qui si ponga pem suna ko ça dire. Éviter maram IGF tu bato ba okanga ba ibaki o sa mbongo mombo sa ke. C'est que na ngapika la koti IGF. Ouais. Secrétaire à IGF à mon donc président na biso IGF ye Matika Songo vice-président na biso. Boya pona lo ba. Lité za makas. Photo lité. Plus loin to ko malango kwa lokwa na États-Unis. So ba yo kate to ko malango lokwa na États-Unis. Et bien les États-Unis des salama. David que Sarah to la vendre exemple na bandal. To démarrer ma carte to côté na bino. To kutani baga papa. IGF États-Unis. Makambo ezali. Donc so moni na nzela yo mo sotaka ba mire déjà. So yo po tambola ba mettre tambola na bango. Donc IGF makambo ça vraiment changer. IGF ezana pona ba chroniqueur ba respecter ba musicien. Ba musicien ba respecter. Naza ba question nango bolinga itotu na Matika Songo to kota wana mais na moni sujet eza peu intéressant. Voilà. IGF yi. Donc boyebake IGF ninge Sarato la pas koti IGF babi secrétaire à IGF président na biso Matika Songo. Donc tala siko Sarato la MBJ boy siko alobe yo kata koti na jeep. Ayo luko. Ayo luka et puis maman des awa toi na tante mon na vandi boy Matika Songo. Il y a propre boy nana tante na ki na la police mo pour porter mon tout plainte non ça na ngoni ngana ça ngote bandalo oti lobby wala ba sans esprit o fingi na ozongso o salibo na ozongso so na monika ozoyo kandete IGF kiti na terrain so koka ma bedo ko penser que Matika Songo za bo porter plainte ndako to bosa na baby sambongo na ngato mo $10 na ngana na vanda na ngote na ki ofunda o jamais na funda garça bo ana à la montre il y a 45.
donc Rolex. voilà donc akende moto wana aza lokwa kubuka wana voilà ken aza lokwa kubuka aza kaki aza flou yango wana aza flou ken aza flou ozalaka nde kubuka naozela siko baquestion oyo wana nde yango nde na matika songo na okeno mosika tokoma kutu te bamoko wana ken piana alobi c'est vrai yo banda internet liboso na ye obanda ngo kala mais wana eloko te olalaka na hôtel ya bachel hôtel oyo bafutaka passage 5000 francs mpo barode bachel et puis bachel nini ya moins cher leka koko angele wana makambo leka koko angele koko angele angele moswahili to koko angele Mémé Angèle. Mémé Angèle, oui. Ah. Yango wana. Ah, bébé. Vous apprendre nga. Mémé Angèle. OK. Leka mémé netiye. Monique pour mona ke azali boma. Na batu ne baza pembeni baza maboma. OK. Siko netiye boye émission mo boye ta ah batu ne baza pembeni wana bana na nyonso tu wana ekiri wana. Baza maboma. Ba maboma. Ba ndekone mo yo Ken. Léo naza ma très à l'aise posé. Peki sa grand frère na yo oyo lande na Londres wana yebisa ya tiko tindanga ba vone ou alo sa téléphone s'il vous plaît tout ça là na yebisa ke makamoni so batu ba oyoka ngo teto chaka na chaka mondambu pa yeba keza ndeko na ye ata voix interpellée ya kanti ya ko grima sengai ya ken pa kota bango nyoso ba kota na makambango so banda kota te fa van tam no neni OK. Patrick Ngambe, yo po yebi Mémé Mswahili, Mémé Angèle. Yo, Matika Songo. Yeah, I think you might be a little bit mentally sick in your fucking head, you know? Yeah? I'm gonna tell you now. You see your nonsense that you're talking about Ken or whatever it is. And so you need to nakatika mom kiomoni yango. Sauti ni Nathalie Capital interpréter bisongo. Ake siko angasa neta kumasenga. Azasko neti photo mo, azasko video mo ambila mo boy. Ba ke pane po banda obenga na benga bakanga ye. Loko ambia no au sanita grimasenga papa a video atindelenga de non répondre écouter depuis anda okoma. A komi atinda ba voice atinda ba voice ay bateke za ba ya ken elongi chiffoni ya chiffoni baza apende mo outinda ay babwe yoko tuna ba ino na bigisi na ngayo vanda na oka kimia comprendre eza kin yote mtoto nga poto comprendre yo pete mto sugisi poto ba grand yanki ya baganki na poto bazala me bakenda gbatanamo bakenda gbatanamo bakanga bango balala na chaîne balamuka na chaîne kozala yanke kozala criminel faut la criminel kozala yanke en Jésus-Christ donc faut être criminel moko boye ya nzambe cela veut dire que criminel abunda na ba démon na butu nzambe azana ya osungai donc grimace wana ngalinga ngote question de monsieur Zagini ni olala na botel la bachel place bakenda passage 5000 francs neti marambalobi bon bien sûr ndako na banda vanda ndako na ngali boso place na vanda ezaki place ba appartement. OK. Ba appartement, il y avait des filles au Bavandaka, il y avait des tout ça là. Vanda, tu payes $10 chaque jour au vendre. Tu vas ça, babuzo balabon, ba fi ba vanda ane belé na butu so ba mbagesa musana ba mbazongiti. Balal nanda kuna ba on bako lupango balongola batu. Balongola batu moi je suis venu entrer dans mon foot télécom banda ko normal ba appartement. Donc autant déjà échoué. Akay libanda. Et puis alobi na ngai que naza mutabakisi naza pi petit David ya nani ya David Matadigi bala. Mais ce qui est vrai. Ngamo na moni ki ken pa kosite yo na tija almeta na mandefu bozwela ngai penda abila ngana banda ochango na mutu mais lelo na moni ochango na mandefu et puis oza pire petit ya David Matadigi bala voilà sko ve David aza vienanga de nature naza na mutabandundu na musuku moyaka donc biso babiloko wana ba grigri banini ezalaka te donc ezaka que
moto alandi loko na che alandi na o na che soka boulon na ndenge na che na miche abulele la ngamo na bi pourquoi na champ wana kutu eza mambola ndate garçon swag bo fo bozwanga asala ki mission tala tendeni na moi makasi bongo jaquette moi makasi bongo za Kinshasa anyati kubula et puis ça peut kubula ngonano poza ka TV ya kaki poza ka lokwa yemoko po TV bisango moi bien iboko to ko banda to kana kati dala na polaki début donc ya début de nini ya babe on est 25 litres ni somba les tondaki donc des azana tenter aussi dire que c'est différencier nangai et puis les deux abinini et les trois barman vous a barman ceux qui ont été restaurant qui allaient azarane barman mais yo mo mo salam kebo yo monto ote karapo ngai omoni na yo comprendre les gens batu balinga batu ba progresser na vie baza balinka batu baza lokwa bango soki lelo presque batu internet excuse na mela mwa maye mela ya kita motema Patrick Ngambe mona ndenge bakosa ses frères na yo bakosa na kima idée te soki lelo ngai vas-y c'est lelo bata ba internet plutôt baza mwa idée ba ebi ke à part YouTube na kosa moyen cop mombo na kosa ni za grâce na ngai donc na zalaka muta ya mboto na sali terrasse bayaki bamelaki babetaki batu batu bazwaki idée pendant babe osali bien tout ça un jour ngape na sala ebele yango moni basali alors différencier terrasse na ngai na leketchu moi ça me regarde pas et puis soit bien barman ya lokwa na terrasse na ngai na vandi saratola yi siko na vandi na service saratola ya benga barman or que mutu na ngai na pese valeur c'est ça ngamona MBA et puis en plus na servir je suis chez moi donc automatiquement naza moi na musala ya bakilia na ngai même na ndako koko servir bubulu yondela kutu vena biso alata teni akoti pe na service oui non pesa musala valeur c'est ça donc non pesa musala na valeur puis na terrasse ngo loba na eza ya mki ebi ba personnalité ni yara ya moni za ba terrasse na bango ba lo bato bunda pamba o lelo basali bo rien o ba betaki journaliste mo ba betaki film mo rien chez moi ya la terrasse lekechu te ya lekechu te na lobi nka OK nga za prendre na ba terrasse te naza surtout na chiffonné Ken chiffonné elongi mawa tu te regardes Mémé Angèle oui na Joanna ona kisi ba voice ça OK na type non person soko tchoche donc amona vraiment ka samba ya kanitsaki nga matika son tanga na kinwa nga na vrai kinwa donc vrai kinwa intimidation fort ba yuma donc te afingi bongo abi la lobby na ba voice ça abi bato nzala na kino na afingi pe non na Congo na ba voice ni ça afingi na mboka ne moko soki biso to bato nzala yo kenda poto ko lukani to bino bolba bonga to bolba ba famille na neza bien bokenda poto ko lukani to bofinga na Congo donc lelo oyo to ebaka na vie il faut être sage dans la vie na vie il faut en ba limite ya makamususu ya osala parce que aux pères de famille, tu as des enfants, tu as ta femme, aux saliboyé, aux aboyés responsables, mais bah acte vous opposés, ils ont responsable. Mais c'est ça, ça m'étonne parce que yo fingete mais azo finga yo. Et puis wana nani? Il y a chiffonné. Mémé? Te mususu mbali, wana mususu. Même bataza un problème, même aza mémé nangai. Mémé tout ça là, oui, aza mémé aza un problème. On respecte mémé. Mémé Angela mémé yo. Oui. Mémé amoko. Maman benga yaya. Et bon ce qu'on a na benga. Maman bino wa bota yo. Benga mémé Angela yaya. Maman ko na âge avant amki. Siko ceux qui nga siko na benga mémé nan. Pourquoi? Voilà, les gens trouvent ça mal. Vraiment. Entre-temps, on dit que la vérité. Ceux qui n'ont le bac qui jeune fille ou un angèle. Bon, respect. Yo benga jeune fille yebi âge na ye, ala mukolo ko bota yo ko bota maman no ba lo babongo. Mais le temps que na lo makizembe
Moi, je vis bien. Pour te répondre à la question en haut. Moi, je vis bien. Abia le qui yo que nana poto te ya kenda France. Ah. Mamba France wana il a les can émission. Na moni a chance à bon une émission. À les can émission bi que Fabrice après ça il est hôtelier ali na mtoka Fabrice te Fabrice a Kabela été et le hôtelier qui pas été. Mais poto na ya kenda ki wana. Batu o bilambo nyoso ya zonga na bana ba pesa ye. Ba warrior. Non ba warrior on peut mona bon. Batu ba pesa ye bilamba eza Fabrice. Non, eza Christian de Cornes. Yaya Fabregas, Ezana Marcelo Kavwanda. Marcelo Kavwanda. Ndaya ba valise ana to mona wana. Na Fodia Kimbe. Ah, na Fodia Kimbe. Tala mutazo tamba na Fodia Kimbe na Paris et na Belgique. Allié chips. Et puis kabwaki na ngona se. Fodia Kimbe c'était le kota yaka awa basara boete. Awa bazwaka ozui okebwaka. Na poubelle oh non oh faut dire qu'il me donne oh il y a boire papier naza la archive yango wana monde ba ke like ça MC Freddy Landa na bandila na la kisao awa déjà il y a yemo lobia ya soloko discipline awa ba boire raté oyo sikoyo ye alobaki na Fabregas que asala eloko te pona etala sikoyo ndenge ba memaki e pa Marcelo Kavanda ako wakuta ta ko prononcer kombo ya moto apese bilamba te dans Marcelo Kavanda il y a Marcelo Kavanda mais moto temi nozo massacrer na kombo na. Donc, tout le baquet poto na biloko to azuango. Azuango na Fabrice. Voilà. Donc il faut toujours être reconnaissant. Azungi moi ndimi ke on a reconnaissant na reconnaître na confinement Fabrice abenga elita chamala atindelenga mo biloko na compte Fabrice. Fabrice akabela nga $30. Bilamba $30. Bilamba ngo bikuti za kitoko te kutu na. Tegelango Frank Stein. Mais ceux qui te zungi ce qu'on a début. C'est toujours une début émission le bas Fabrice ça il est l'autre. Alia qui pas n'était Kabela tani elo qu'on a début na émission Aisha. Mais tout le monde va $30 comme la siko comme bima. Ayo comprendre que place on a simbi au simba te ba IGF ezo. Tabi alimbisi Fabrice. Te faut continuer. Te alimbisi penda Fabrice na mutema moko. Bon biso toza kuna te biso toza na sima ba artiste musicien. Donc IGF ninga za wana soki kaka bo mekisu na musicien muso moni biso to ye. Et puis tout vraiment to bimisa ba biloko maloko bino bo salaka bato bokanta ke bato babanga bino lokwa bino bo emilia bato bokanta ke bato bino nde boleki bato to boleki nzambe to boleki l'état makambo na biso l'état te mena moni pe ke na entourage na e bana wana ba manya ba fivette asaki na bango émission ba obenga Fabregas ye face à carte ba les chèques ba musicien. Si maman moni IGF et yango sarato en fait tout moni tout pesa biso moko na tout pesa ba mission so valeur. OK. Na tolo bateki po Kenny à le bible ba pona Fabregas ba musicien tout en général. Moni ba musicien biso tout tala ba na télévision. Avant comme chroniqueur ba no simba micro oui ba déjà qu'il y a la otala kai oui ma banzembu na ye na ndako na yo la famille on a fait bobeta banzembu na ba do bus asepelisa ramito bo sepelisa la musique ya ba musicien tout nyonso mais des passions à la télé comme manquer ba musicien respect facilement bon c'est pas bon ce n'est pas bon et ça qui te côté ça tout la faut côté ma ramona moi ni boso il y a mozo permettre que finga musicien neti nga bona na finga na musicien te so ba malikina succès ba ba finga ba musicien ba likina ni yo te so nga na te fina fingi musicien bo na finga na musicien po ani funga banga moyo alors na bilu ba na chez Kofi Olomide mais na tika na TV te na finga parce que na moi te me babimba lo ba cheli Fabrice penda bar likolo ba sangani pende kiri wana nyoso oui fumo banga moyo Fuma banga mo. Nde nani? Oui bon cas. Koto Jonathan na retour aba so to zongi to memele fila matongolo.
Autosoma on sauté. Zigida. Il y a na makamu. Ngulu. Je rappelle. Fête anniversaire. OK, c'est bon. Donc ça le fait de passer ma mission respect. On l'a dit que la mugo yo iboator yo zelo côté iboator libo konda. Non, c'est vraiment vraiment. Yo taboshi yo, nani. Yo taboshi le père que tala moulai. Oh, on musique na bango. Toujours au finga ba point na télévision. Témoin tu es que yango ka. Vidéo etika na YouTube. Le bito okoma ba mama, le bito okoma ba papa, le bito ba ba pépé ba mémé. Mais ba na ba hôtel ba vidéo haute. Tout à ba maman doit savoir pourquoi au expliquer ni. Au gagnant ni temps on a ko finga bato boye. Ou la sini na somba ketch. Pour ketch on ekufa na ngo. Na sala di gablo et ekufa. Tout respecter ba musicien na biso moronani. Tout respecter ba comédien na biso. Tu vois si na Côte d'Ivoire journaliste moi ya tema on finga go na télévision. Ça montagne. Oui bon tout ba ivoirien ba télé milliers. Parce qu'il y a des stars na bon international à défendre drapeau ya mboka di banda. Mais que biso Ntaliki wa fingi Koffi Olomide. Ntaliki wa fingi JB Pierre. Omona chroniqueur moko boye to ya télévision maba. Te metango lobili ka mutalika fingi Koffi Olomide kanisi ka manati lokole. Omona chroniqueur moko boye la Saratola. Chroniqueur moko balata costume chaque dimanche. Alors bien moi moulaï. Nati lokole. À ça que Michel m'a vendu au finga Koffi Olomide. Nati lokole. Je veux battre tu vas costume. Nati lokole. Papimbo m'a pas la ta costume. Mais nati lokole. Ya awa chaque dimanche. Na la ta costume. Bozo lobela nati lokole parce que nati lokole muta abimisi ba propos ya mabe sur Koffi Olomide. Exemple. Kasi exemple ngo za nati lokole te. Exemple ya Nabi. Comment ba kombo musubiso to bien to zo ngo yebisa biso. Aza congolais. Aza congolais, des pères et des mères. Pakistanais te. Ah. Oui, on a pakistanais. Nataka pakistanais. Tiens, on a le maman, on a bien autour des pères et des mères, autour pakistanais, tout. Ah, c'est ça. Comme monsieur Zalara. Net ngai comme on a mati, dans la rose un peu monta Kasumbale ça. Ya Botswana, par exemple. Dans un. Dans mon émission IGF. Il y a un secrétaire IGF où il va déjà. Comprends? Musoka mutaleki oh a fini kingani IGF to ye. Ato fini de pictoria. Toya, tout un problème. Dès vraiment tolingi tout le monde a échangé ça va tout là. Quand tu sali carré et puis surtout ye ngana no yana boa kasi. Parce que Patrick Ngambe. Soko yo kité. Tola. Soko yo kité. Patrick a même ses missions. Soko yo kité. Moi ton Patrick Zera non zo même ses missions. Zela si ça yo kai loba. Zela si yo kana idée na. Loba kaka. Tu le bleu na TV au quitté. IGF ko to yé. Là ce qu'on a na bois cassé ou pas awa. Na Patrick Ngambe. Siko taso Ngambe za boye na ti bois cassé na coupa awa. Na yes ko ça porte na bino. Patrick omitalaka. Oui, bien. Omitali susi. On a sokola de mitala ta na sokola. Otal pe le boko. On est tel ko. Wana ozola ta bois cassé na liboko ni. Oh le boko on a na. Ah, boyo muscle, tu muscle mon a ngote. Tala on a soni. Donc bani oyeba muscle le solo blago lote. Tala on a soni. Yo kanta yo za munene koleke. On a muscle. Donc omi bengi pengambe. On a muscle. Donc au comprendre Saratola. On veut un peu changer de choses. Ken Piana Sainam Poli doit rester là-bas avec des fous ou bien à Kena jungle, Azonga. Non mais Azonga que va na ba bonobo pour face na peu bien sûr landais avoir bonobo. Elle va bonobo. Non ta ken ngo ye lao. Non. Ngabe na yo kilo mawe. Bon seni. Tasco niveau ya olobi ke o banga nde keno ya. Donc bokomisa elo mo boye mutumo wa mafinga. Azamuta mafinga. Bochai te na lo ba ye monde azana fa yo kamawa. Po batunyo so ba yebi. Tala ba commentaire na yo. Mon cher frère. Regarde les commentaires au batba na be mission ni soto sala. Na yo na ngai so batba ko telo seke bazaka baza 2 3 4 ba full quoi yo. Mais bato ba okoma wana o ba na bana, o ba na respect ya famille, o ba yebi ko kene 9 mois na maternité. Bangonde ba commenter bien. Bangonde ba tu dois cesser. Donc ça doit cesser, tu arrêtes. Oui le bara Rolex, arrête. Donc
totika na makambo wana ne cherche pas le problème napesi masa na ngai Jenima ya sika naza pas Saratola en pleine émission Jenima ya sika depuis bela napesi mbote mon cher nazo rappeler de wana zaki façon ya yebsa mninga ke na appel émission vrai ou faux que Fabrigas akabela ki oka chemise mo boye pour ya ko répondre Ken Piana faux bandeko boyoki matika songa lobi faux donc Ken Piana ba propos na yo msusu na répondre Ken Piana parce qu'il avait débordé na ba artiste musicien congolais. OK. Ou artiste musicien africain. Artiste musicien il y a monde entier. Il y a globe. Donc tu peux pas cracher na père des enfants mo azana bana ou yo mo repé azana bana. Donc avant loba il faut mitala na rétroviseur. Oyebelo nyozolo sala. Donc ndena yaki et puis ça s'appelle so moni ba musicien o bazobo mana bango na bango quelque part peto comme lingango shooter to lingango shooter da o sa o finga mninga na mikwa journaliste mo boye ngani IGF et suspendre ba journaliste et puis to l'exaper ba biloko na hote na YouTube puis mtoke yambo pa za teti batu ba changer voilà batu ba changer musique na biso moka to boma. Et puis biso mon côté ensemble pe na ba musicien parce que ba musicien belé pe ba ba bomi chronique hein au monde bango ba ozo ba ekiri moko boye ba oti fi faut bino bo finga raye donc eza ya mentalité moko IGF soke ye il faut pona biso ba chroniqueur na ba musicien parce que ba musicien pe bazaka na sima ba makambo mais ozolo ba bien ngasko na zolo ba boye est-ce que ndenge ba tuya ka ko clasher ba musicien na ba micro na biso to permettra bango. Est-ce que eza faute au pesara na ken to pe na journaliste wa yambaki parce que journaliste mo razaki pembeni wana pas otourner ba question ayebi ke ba question na otuna ken pona suka na nga finga Fabrigas voilà to condamné pe ka ken te mati ya on lobby ya dans démarche na biso to musala na biso eza siko ko zongisa bato na nzela lelo ba Frank Stéma ba sala émission ba finga te ba poser ba question ako poser question na ye mission à se déchaîner peut-être na maram na emo mais et le problème des hommes ça mo boy a sali ngo bien ils émission présenter kitoko a sali bo lelo to mona bato ba ma se belé ba sala musala bien bato balanda bon pourquoi pas les autres. C'est bachona cache, so bachona cacho apoleli. O kofinga mais so bachona cacho komina senga pardon. Ils ont batu baza ka fort pour na pardon. Alors ça les comme oyima ibika senga pardon. Non mais peut-être c'est pas là il n'a pas dire à Fabrigas c'était parce que nalanda qui est pas les ketua lobi ngana Fabrice to welele le côté nini te mbala mo exemple ya kombo ya monaki ya malamu ya opchaka ya kombo na ngangane nazwa carte liboma abi yango ne peut-être les qui est india débordé te eza qui exemple ba qualifié qui était ba solaka ba bandara sola. Bon, quel soit comédie maestro, c'est quel comédie maestro qui c'est un quel piano maestro à BTV. Dabandara solo. OK. Qui na mono ça émission moko boy lobby boy et ça linga bien té. Ben nga ba solo ngo entre bon c'est bon. Comprends tout là. Pour mais ça qui trop moko ya ko comme si TV place ya ko se rendre ba compte. OK. C'est bon. Pourquoi les enga tu fais bien sur la bien ça rato là. Ba moko. Mais benga yo. To la ndeno solo na nga bo. Débordé pas na ouais. Donc yo expliquer nga. Si on a convaincu taliganga. Voilà. So na sepe na ngate mais dis-moi que na benga kio. Ki na ika mbala mako ba ko sarato la mai mutu moko lo benga pe na yindi se na yindi ça donc yo so moni IGF e pour na mwana. OK. IGF e pour na mama to respecter ba mission na biso. Na ba fête na biso to beti ba nzemo na bango te au monte que moi ja. Par exemple pas ba ken, nous quand na ba fête na ba beta nzemo maestro te. Ba beta ka. Ata moko ba beta ngote. Ba beta. Mais tu peux ça me quand même respect ça là est vraiment où il y a bien et ça là bien kitoko. Dans moni Sarato là, on a là loba minité, je pense que j'ai tout dit.
pour ne pas y avoir ça là-bas. On est à théâtre chez vous. Donc c'est que na ba maniqué ba mérité ba carte ma boma parce que et le maniqué dans les bons azachu na ba mamboanate. Bo pexier déjà. Maniqué azajana IGF. Ah, au pexier déjà. Atiki ofinga fali. Aza porte-parole IGF. Ah, atiki ofinga fali. Atiki. Aza porte-parole. Na biga yo solo be atiki se ko pexier. Voilà. OK. Donc na singa na bandeko nyonso ba zalasko calme musale. IGF aye. Ceux qui boyo ki bakangi ngai to bakangi Patrick Ngambe to Sarato la c'est que to yaki na mode États-Unis pour to za na activation. Donc ce que tu activer les États-Unis c'est que tu yolo. Toya pindatine descente tina parler. Donc ce qui Patrick Ngambe na boa cassé ce to yebo to bika au Pakistan donc wana yeba ke bombe au Koufi. Ah. Donc Pakistan au Koufi. Ah, c'est là. Soyi to yé États-Unis. États-Unis. Premier avertissement. Premier avertissement. Après Pakistan de soyé tak arabe. Arabe. Dans ce gars yo bombe. Bombe. Patrick Ngambe. IGF. Ah. Non, tu as mais ça là bien. Patrick Ngambe. IGF. IGF Patrick. Et le robot pingande au badoya descente. Bras cassé. Kilote out. Patrick Ngambe, faut expliquer pourquoi oser Ngambe. Nakati. Avimba. Nakati. Na ba poumon. Nakati Ngambe nakati. C'est là. Oser Ngambe nakati. Nakati Na chaboyi. Oh, mais obey boy. Bon, na kocha pe na Ngambe nakati, na kocha police za nzoto na kocha pe na nakati. Ah. Ozabi Ngambe na nenga kati boy. Na kocha pe boy, na kocha pe. Kasi na nenga kati boy. Oui, ocha loboko wewe. Boyeti. Boy. Kasi ngwanati. Awa. Do ozabi Ngambe. Nakati. Ngambe solo boze Ngambe nakati, zo cha boy ndeni. Donc kombo na nyoso Ngambe ba pesa ko nde ya kati boy. Ya kati binda. Ah. Poko mono boza munene to se Ngambe te. Eza nakati, mo na faut checker. Sarato la nako profiter na pesa bambote. Matika songo. Lelo ena douceur. Te moni tango sala. Tu es doux aujourd'hui. Oui. Bato ba pesa un conseil trop et puis en chemise, en pantalon. Osa jaquette te. Nga. Na ba blouson mais là on attend. Ya kaki pesa. Te. Na rôle quand na somba, na ba blouson bien. Na ba pantalon cuir ya bien. En tout cas, je m'habille bien. Na ko telema. Ouais, telema ko. Telema pour peut-être beau bien te quoi. Faut la taille à moi mon bal. Voilà. Et c'est quelle a ta chaussure? Alango. Azue. Quelle a ta chaussure? Azue. Ata vie claire bazala. Azue wapi. Ah. Mutane longonde onde muta alala na tonas na izina Shimboki. Atika na bangi, atiki Shimboki. Po batu nako sabino te kena miladiamba. Ayebi ke ma lo beza so. Amela diamba. Oui, nekina ya basi ba diamber na ba diambezi. Na basi na mibali mawa. Ba noaler na ba noalaise. Oh là là. Yo c'est gani. On s'est retrouvé dans botiko mela bangi eza mabe puis ba mususu plus loin comme na bombe. Bana basi. Na ba mbali bombe ya mona mutu. Ebi bangi ba mela onde ni. Mais c'est que Fabrice a raison. Bangi ba mela ngo so meli so betulu mo betabo. Il va pousser oui ba so ikoti te ya nini ya mawete to ya Bujumbura. Wana ba bangi ba différence. Voilà. Donc eza Brésil et ndé mon Lubumbashi te. Omoni siko neti bango bamela banga ya mawete. Suka. Siko banga mawete na ukakumbwa na wapi? Banya mawete donc. Nde yangwane tshaka bango penda mutu makasi donc tika bangi tika kokota butu zwaka temps olala. Wana na elongi ken.
elongi fo ilala ke elongi fo za mo moninga suki ebota mais na akabo na akabo puso na loba côté na ngonde salary mata kitara na lela mon fort taka mbebo na ngai na zolo na ngai maman biso donc au senti na loba na espace a vraiment trop monoroté na loba na charisme mbebo na elengi donc no chamo mo si to yo sentir que l'homme monta child to garçon swag no bim sa sola TikTok il y a parfum kena ebolo bati Saratola ezama mususu on peut pas parler tokolo bango te boy bato bango ba yebi ba juger yi na yo so bo vandi boy osane mission ya osola talo kandenga na loba auganga fo ba tu ba yoka skoye ayo ngoko maskoye bon ken elongi chiffonné tomona ki osala ke mission ozofinga matika songo ezaki pona nini omoni tiko ba matiala ake déjà na ebisa yo amatia ta zo kita ozoye bata kiti to matisa na katikati ozoye bate ozoye bate au compagnie mettant mobile ndia oloba na douceur poser un mois atali m'entraîner à 4000 €. Ah atali m'entraîner combien ba betana nini na Google Rolex 45 Google 4000 €. Wana devoir ken en commenter pardon. Wana nga monde na sengeli eskiza au commenter 4000 €. Na ebite siko matiko. Azana montre. Auta poto ya kozana ngoti. Muta poto azonga mosaka na mutu. Akende bien na avion. Azonga mosaka puis mosaka ngo ya rouge isusu na bisa ngai. Et puis yo kasiko na moi costume. Angaye. Atika ya. Bati toko bela suka. Merci beaucoup. Bato ba kofinga yo o basangani ekiri wana nyonso tuna ken. Ba kofinga yo, ba kofinga Fabregas. Nalingina répondre un peu Malika. Malika elle est ma petite sœur. OK. Aibi battant fort, na battant bien ngana to viva et surtout na palais na Kivu. Tant dadi mavunga ya rotikela atindaki atikela ngai complètement ya gondo. Aibi et puis Malika français eza langue moya bapaya. Donc cela veut dire que nakolo bapembango nasali moi faute et article moi nini ça arrive. Donc on est dans le dictionnaire dans la dictionnaire donc batu batala na François Mitterrand yemoro à sa l'erreur à fond. Ngaku tuna captura Canal Plus c'est ça la erreur ya orthographe. Ouais. Donc nga eza nango normal koloba teke nga na ko isuna libulu kaya nga moro na ndote ken ako formuler ata mot en français du début à la fin. Yo soke musika pourquoi mikolo na cheka ba papier kana bikite ya. OK. Boya na système a Sarato la tokutani makambo tozo swana tozo toko makango kaka. Ongo finga nga chano nguka na papier esili nango. Soko komino bien. Okomi aussi so bandisiko kotanga mafinga ngo osa émission mobimba yango wana. Lingala eza prompte. Kayo me commande. Attends lingala za en prompte. Voilà. En tout cas donc merci. Merci Mathieu. Yambi biso na linga kina sisa makambo loko ici déjà passé ni pardon. A bien le bal sauté. Là on s'arrête IGF faisait continuer musala. Na pesi na kopesa pe mbote mba. Ouais, vas-y ba dédicace na. Na pesi mbote na grâce le bamba Mobutu Gaga ma petite sœur Henrique Hilario na pesi mbote na grâce Nzimbo Nzimbo ba grâce na pesi mbote na Michel Mbongo allemand de Bundes na pesi mbote na Picho Pacha Sotali Konko na Norvège na pesi mbote na Kumo Pap mère V na Pacha Bora Didier Okamo de Birmingham Pacha Bora V papa ba Madebo Pacha Bora vous êtes tellement ébélé, Jenny Massika, vous êtes tellement ébélé, Christian Golé, mon ami, Ali Toto, Alips Madia Dios, Ali Toto Madia Dia, 100% Paris, donc vous êtes belé, Alain Mouela, Sankara de Kunta, vous êtes tellement belé, car bon, vous êtes en Katsuana, et bien, non, c'est plus sans oublier Nadine Kotola.
Merci beaucoup, Matika Songo. Patrick Engambe. Engambe à Kati. Nadine Koutro, Mouninga Amado Chanda. Patrick Engambe à Kati. Engambe à Kati. A évité vice-président. Au bandi? Tout ça non, émission Sili non te? Moni biso mbata IGF to bibala nano. Et boss que c'est toujours moto. Vraiment. Patrick Engambe. Et boss c'est toujours moto si koto salé. Ko soit neza après caméra. Pesa biso message pour na IGF. Voilà, message déjà. Et au moins il a accompagné zongo vraiment pour battre au bien. Accompagné frère Nanga Matika Songo. Tout tika kofinga ba musicien ya mboka na biso. Voilà, trop c'est trop franchement. To iba musicien nyo surtout ba ramambo ya Fabu Gazete. Ba musicien tout en général. Ceux qui fingi IGF aoya oloba. Na kati mo mke Patrick Engambe. Ken piana batu ba yebi azara na pasteur mon songolo na Kinshasa. Dodi. Pasteur Dodi. Azarana, et puis combien de fois qu'il y a sa réputation église wana, de réputation pasteur wana. Et surtout dans l'anda qui est peine na ekiri na ekaba na ekiri na eba ofinga ba pasteur mususu mais ba komisa Dodi. Voilà. Donc ce qui est vraiment pasteur, c'est la première chose qui était c'est dans le rôle de oui. Parce qu'à Kabele est une Jeep quand même, il faut qu'il faire changer. On a ban la Bible liloba nzambe tika ko baby sa réputation église abat tika pasteur wana lingio mingi prophète wana aketi na niveau kutu kabelo na Jeep wana za soyo vraiment $40,000 valeur à montre na ngao ah peut-être au moment là te ya tika c'est bon tika c'est bon c'est bon. Il y a Valère. Oui, il y a un gros pinza. Valère Moutoukana, il y a Valère Moutoukana. Il y a montre. Ouais. Bah bêta on a Google. Bah t'as pris non. Donc, Jipa Ken yango yo. Yango tas ko ngala yo tamo ero munene ngala tamo on a. Jipa Ken yango. On est Jipi. Oh Jipa Ken. Yango yo. Jipa Ken. Yango. Yango, donc Patrick Engambe, donc voilà, c'est ça, Sarah tout là. Donc ça le coup là, il y a le coup au Liboso, au Sima. Donc au côté chauffeur, côté chauffeur à Kumbara, na Moibina au Kangi. So zapena batu na Sima, à côté na Jeep, na Sima Kende. To Kangi, allez Jeep est démarré. Donc c'est ça, mais c'est dans la ça na ba niveau na biso tout ba chroniqueur, ba chroniqueuse. Moi respect à langage faisala. C'est ça. Muto zo finga les même la spiritualité. Côté là la éviter. Donc yo zo finga muto mo emso éviter les na spiritualité. Oya yo finga na loyenge, non? Il aurait fait tout penser à on na muto. Avec na ba moyen, avec na ba relation beton on kanisa olela. So muso bakangisi biso toka passer ngapi na saka to so bakangisi mutu noko pas certaines études ils sont pas faute bakangisa ko nzambi pourquoi ça la ngamawa yo so IGF pour makamwe sanini ezala ekomate dans makamwe bina esila to respecter ba musicien na biso vraiment et ça la biso bien mingi ça l'émission na yo est-ce que pour yeba naka fo finga mutu est-ce que pour yeba naka fo finga parce que bana ba bono finga wana nini et puis na ba fan na biso yo botinda ba finga c'est pas bon na ba musicien o botinda ba finga ka eza bina ki toko vraiment mingi te donc bio wana esili o fingi to eto lobelio soko boy États-Unis ye nga bras cassé coupa muke soko yo kite Pakistan to eto tiki bombe Engambe piaka ba dédicace pour likamba nini wana couper nga nazala nga d'accord te c'est que to lobela on a réunion. Tout le monde a réunion. Donc merci na. Bras cassé na couper. Couper awa. Au bangisa batu te. Paulin. Donc merci na Sarah tout là pour l'invitation. La petit Michel Abisso Diego Milito. Donc samedi tout à wana na Bondal. La petit mbote na Paulin Mukendi, la petit mbote na
Gloire Kinkela, donc GK, on doit travailler dans la régie. Et puis, Master Langa Titi Sloté, moi, depuis Lyon, le PC Mboté. Jimmy Limbondo, le PC Mboté. Ouivinam Bombo, va facette de moi. Ouivinam Bombo, Gravina Wina, donc dédicace, non, et en voilà. Nani Soussonga, dans la liste, comment me pousser. Président Langa José de Londres, Sida Bilé, les Coco Swag. Coco Swag. Sida Bilé, les mots, on a Ibraton Piana bientôt. C'est pas sorcier arrive, c'est pas sorcier arrive avec Ibraton Piana. Tenez-vous prêts pour la musique. Pour la musique. Faut ma banque à moi. Taboche les percs, papa. Faut ma banque à moi. Ok. À la vice-présidente, il y a double bassin, Nerombo, vice-gouverneur, vice-gouverneur, mais il y a Nerombo. Respect fond à bang à moyo. C'est Nerombo. Si, merci. Seigneur, je te Pardon, Patrick, prier. Au sopabiso. Oui, vas-y. Amen. Amen. Prière. Merci Seigneur. Nous avons alpha. Comme si nous souka. Tu le dis la vérité. Oh, il y a mon essuyer. C'est que y a ta finga abato. Sunga biso na IGFO. Tebi to bunda bitima makasi na IGFO. Ba linga ngote, ba finga biso. Nzambe batuni. Nzambe bundela biso kaka. Longola bango pembe na biso. Ba oma be, boma pe bango. Pesa biso pe mutema makasi. Ponza beto ko finga mame. Basi na biso, basi porter ma finga. Pesa biso mutema makasi. Ata Sarah na zabe na presse na secrétaire ba finga yi. Mais azo mutema makasi. Bino pe bato bo finga biso, bo ba biso bo finga biso et soit biso, mais to bunda pona bino kaka. Amen. Merci pour l'émission. La question, la réponse pour la question, ça va être les arrêtements makasi. Jeff et qui ne dit pas, c'est faute de biso te bandeko. Ba musicien, bo soutenir biso pe. Pour te tenir les bino, pour te finir côté la bino penza, Nzambe. Ba kanta biso. Bo mara biso pe na ba téléphone, bo pesa ba bureau te pour te bondira les bino. C'est ba benyo pe. To ko finga ma penza. C'est benyo émission ndima. Pour bato ba finga ka boyebi bango déjà ba ko finga biso ko ba ko lemba te za me pesa mutema kimia na kangisa mutute na porter plainte te pour moi na nili ki abana ba ko mela ndenge ba ko finga Patrick Ngambe Nzambe nazota ndenge ba ko sasa yo merci Seigneur Nzambe pesa mutema makasi et du Fils et du Saint-Esprit amen. Obosani Andelendoba achaka foto na ye kuna Andelendoba Misiona bango kwetanga mabachaka Sara Andelendoba bafinga kamatika songo Andelendoba epo bango batala bafinge ngambi Andelendoba Sara to la lakizi bango ka komaka Andelendoba Andelendoba bobina onkana fier Andelendoba tabanda YouTube papa na bango Andelendoba 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 ko bata bacha Sara Andelendoba ko batala mayaya bacha kombo nayo Andelendoba matika songo Andelendoba merci Andelendoba. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet.